Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle bien, Zamazo Batela. Naeka ko rappeler bande ko na biso, misus ba yebi déjà, mais tam misus ba yeba kité. Bande ko baza na TikTok. Boza rappel na IDR moyo kotaka na TikTok ya parlement ya UK. Bande ko baza bava na kata Angleterre. Boko taka na TikTok po boye ba makambo oyo ezeleka na mboka ba décision nini ba ozola biso lobi oyo ko affecter biso e ko affecter misala e ko affecter bana biso. Po toza mwa muke alerter ou éveiller na toza surprise ce qui est commis ko lata njoto lobi. Actuellement gouvernement Angleterre tozo lobi la mingi bazo beta sete ka mingi na cost of living. Cost of living is a vie combien d'écouter batou pour en revivre. Donc vie en Angleterre est commis tellement cher. Donc na muto azwa salaire à malonga au moins que ça elo muso mopandi. So ça elo muso mopandi te eza juste assez pour na ofuta ba facture le biso bandeli suko kende su musala. Et chance la biso o Angleterre o babengi je crois babenga ba ministre ya finance na premier ministre na biso oyo actuellement eza Rishi Sunak barokota lobby pour ba annoncer les biso ba changement oyo ko affecter biso na avril ya année prochaine. Et parmi ba biloko oyo ko affecter biso lobby taxe eza na kati ba service ya NHS eza na kati council taxe eza na kati ba bénéfice pe eza na kati. Na yo annoncer les bino pour lobby ceux qui bo 8 ans bozwa boyoka bo noter boza nango pour la préparation na ndenge mukili ezetambola na kati Angleterre. Premier ministre wana Rishi Sunak déjà azana œuvre pas pour la population ou bien pour la batu oyo ya working class ou bien batu oyo bazo salate ye azana abotama mutambongo donc ayebi pasité na vinae auti aza mupaya te auti c'est vrai postone za mupaya makila na epeza ya bapaya mais mentalité na eza ya mindele o penza ba raisonner que na vie faut bosser dur pour être na sommet ya raisonner ndengwana voir que ba parents na ye so tali otangi ozwi mois temps otanga biographie ya premier ministre oyo atangi une école privée banda bo mwana na eti ndenga telemi bongo na premier ministre na ye ba parents na ba mona ke zangina potentiel lebele oyo ba permettre ke ba futa par année 43 000 pour ye akende classe. Donc pour na ye ba passe na biso etali na ngoyete na eka ko alerter ndeko na bande ko na biso ba congolais nanga mo na kati faut se préparer à conséquence makambo ba oloba lobby et ko affecter biso lobby en prêté mais ko affecter biso à partir ya le 6 avril nango na kati il faut tomi lengela soko zaki na makanisi ke yo okosa no susu moi cop mupanzi te po bandeko na kini bazo mela yo mbongo loka o changer système soit yo moko ma okende ou bien changer cop ou bien ya ko sala ngona poto ou bien zong saboy so kainka maboko ndeko ngai bana ba otuna o lobby na batano so tu yo va na poto elo répondre zara oyo Rishi Sunak wana na Jeremy Hunt oyo aza ministre ya finance bazo sangana lobby po ba pesa biso ba annonce ya ndenge tokozala affecté na mois d'avril. Et mingi na eko souligner na bandeko na biso balinga ko bomba mbongo na compte batala ngonde ezevimba faut faire attention parce que parmi ba biloko wana ceux qui mutu azana parce que ba moi ba fuite ebima déjà ceux qui mutu ba moni na saving ya 6 000 plus et que mutu wana l'air à bénéfice ba olbano liana nu 6 000 wana bon après oya osala claim mususu
oka mwandeni bamba yebi 6000 nyonso tout ekoma connecté. Surtout bandeko bazos ba universal credit, faut faire très attention. Donc ok no musala bien ok musala ofuti ba facture mona na meso olingi ozala kata na mwa mbongo ya kosomba poudre ou bien mbongo ya kosomba chaussures à Weston, il faut toujours ko bosser en dehors ya oyo mundela yebi. Ide na bango ezake balingi su ba immigré. Oloba ke wi ngana za British oui, mais oza mundele te. Balingi bat ba craquer bazonga na bamboka na bango. Yeba baolinga parmi ba makamba oloba, baolinga ba normaliser que est normal mutu fasa la 10 heures na musala. Yo siko zwa oza mama bana. Obeta 10 heures na kayo. Siko bana osasa mba devoir erni. Bana okolambela bango biloko ya supu erni. Mobali okotala ye erni. Mwasi okotala ye erni. Ya ona suka nango tema tozosala ba misala ba rebele ba horaire milai. Toza na ta olambela bana te. Eze mabano obésité ba olia ba chicken and chips. Toza na ta kolsala suivi ya bana te po toza ba era milai. Na suka bana bazo komela bazo ba delinquant libanda ba komi kosala ba bitumba bazo tozo kufela bana era no sotuna ba mbeli parce que mama zate papa zate to solaka na ba téléphone. Mundele siko alinga komisa biso kwa ba robot. Siko eza kiti ya yomoko o se discipliner. Ke ngai na no suksa musala boy. Pona zwambongo plus il faut na baksa cop boy. Po na se retrouver. Mais soro lobika ki nyonso tout ok na ko pesa kore ame pa mondele pona kayu. C'est bien bon ezevimba na compte. Mais na suka bana na biso bazo kende mupanzi. Mundele atsala makambo nyonso tout avant asala planning. Tane si besoin makamba novembre makambo ya avril l'année prochaine mais bazo pesa biso annonce nango lobby. Siko biso nde totambola entre biso ba congolais tolinga makambo o to sala na 12 heures ba bisa biso na 11 heures to komo sutuka. Donc ndeko ko kamwa te mu komso ke beta pin o cheke ke fa ba futanga lelo kamwe ki ba futi o kati o ba futaka yo po anini ba moni mbongo o yo bomba kana compte. Zwa mbongo investir na makambo ya bien pour lo bana ba profiter nango. Kosomba voiture eza bien. Kosomba Versace eza bien. Mais ça le investissement mo o eza ke lobby e bota pour yo mo profiter nango bana ba profiter nango. Voire même tina na médecine awa e komi mobulu. Nga mona ba bino boy naza preuve. Dentiste nanga kala alongolinga. Poto komi mo musika par rapport à place bando vanda kala. Na lukina s'enregistrer na dentiste awa. Baolo balanga dentiste ezate. Il faut na kene privé. Donc na kene refuta dentiste privé parce que dentiste ezate. Si on a minute au ce qui m'engaille bien moi na ayo qui passe à ligne to sukapi. Parce que so aucun hôpital mon ne dentiste ezalate. Na ebite so ya hôpital musus mais pas la biso aba dentiste ezalate. Donc tout ça ne kenge bande ko to vanda kati Angleterre. To lia to mela mais to bomba pour ezo yinda. Ce qu'on gagnera 100 livres, Luka o investir à 20 à travers osa makambosa. So lobika na lia nyoso lilo, lobisu na okene bosala, lobisu ba ofuta ngai na social, o kama pene okeibu ba futio 20% ya oyo bando ozela ba futa. Parce que babenga ngoni na français bo limisanga air moko ba moya ba français kimaka to na kata Angleterre. Premier ministre na biso o Régis Sunak ye devise na ye alobaki déjà pendant ne bandelike azawana pona comme ça ba riche plus riche ba pauvre plus pauvre. Donc ako krakisi bato bazo salate
pour na suka nango soit oluki obimano na mboka ou bien otelemi okeluka msala. Kotelema koluka msala eza yango mabe te. Mais siko soki na mboka oyo nzambe apesaki yo grâce wana te ya okende ba classe ya milai, elakisi ke ozala obligé okende kosala ba heure ya milai, ozotika bana na ndako po ozwa mwa quelque chose ya bien. Na yango bandeko baza makasi ya kosala ba formation po telema sikoyo boke okomisa ba formation. Bandeko pe bamoni ke c'est trop tard pour na formation. Botelema sikoyo bokende kosala ba commerce oyo bozo maîtriser. Sinon awa na poto omona pena mutakangi bisaka azuna passeport azongiseli bango ozongi na Congo. Angleterre eza sous Angleterre toyebaka te na ba 89 na ba 90 Angleterre ebe. Bandeko na pesaka conseil. Bandeko bayaya ba papa to sambela makasi. Moma o to komi nyonso komi pasi. Ata ko bouquet appointment rendez-vous pas docteur et komi pasi oko benga mamero le kakate. O kende sur place boy o appointment ezate fo ba benga ona téléphone ba benga ona téléphone o ndenge za boy ka fo melaka kisi mo eto cheko siko ezate fo ko sambela bayaya to ebite tuzo kende wapi menzambe ne mutayebi ko tote ozo kende. O kende no hôpital boy oza malade o kende no hôpital o kozela 3 heures 4 heures de temps oza wana ka kozozela. Oza wana ozozela donc bando banda kozela ozo kipe to za mwana mke oza mkolo soko ke okozela. Donc to sambela kaka po nzambe kamta batela kanzamba batela biso kaka. Donc ba maladi ezo biso te nzamba batela biso po ekomi pasi bande konangezaka biloko kolia te nyonso ekomi pasi. Vraiment makamsu to lobi awa bato musu ba oloba ate ba konle bazana banka bongo bande koza conseil tozo pesa. Vraiment babi conseil bayo kaka ya malamu ozu ya mabe osali nini obombi obwaki. Donc conseil tozo pesa bande konanga biso moko to moni ke poto vraiment ekomi pasi. Poto ekomi pasi biloko ezo mata chaque jour. Nga nazo se rappeler ndeko moko soki otala video nanga na solaka na très bien vraiment na solaka ne pe mingi ndeko wana to bandaka Covid na 2019 apesanga conseil abikeli ndeto okende boy monde ezokende su ndenge moko te somba babiloko tia na ndako na bandaka kobude toyokoma na 2021 ayebisinga keli atindelanga ba video na ba photo asomba tala ba bidon ya ba mafuta huile bele atanda asala storage na ndako na ye atia ba bidon ba mafuta wana asomi ba sardine ba spaghetti donc atondisi wana abikelinga nazoko milengela yo soko milengela te etali yo menga na ebisi yo kaka oyeba kapoza na milengela poza na bana oyebi te soko zumwa bidon ya ozumwa mbongo kende somba 3-4 bidon mafuta bomba mafuta tozomona na 2021 2022 mafuta yozala la premier côté na banda ko kote doute bandeko na nganga kuna oseka endenga zo tondisa ba mafuta zo tondisa ba biloko mais lelo ke noko tuna mamulanga mafuta ya mkeza combien bandeko boza na TikTok ezala vraiment bien bocheka kavama nini ya parlement ya UK awa bazo pesa vraiment ba information ya ba biloko oyo ko affecté biso na 2023 na avril 2023 vraiment ezala bien ozo cheko ozo koteza nango futa mbongo tezo fele donc bazo pesa ba information nini ko affecté biso na 2023 oye baka déjà ozwa kama ma donc ekozala bien miyebi lino bien avant na place ezala kimbala moko boye pour o bakati ba futa surtout bata bénéfice ba futa sous bénéfice te donc oyebi to bandela wapi mais ce comme yebeli déjà bien avant et kozala bien moi yango pe bande ko to luka misala to bana ko sala bande ko bo sala raté na encourager bino na GG bino te mais na encourager bino bo banda ko sala pour eko aider bande ko 2023 eza moto beaucoup tard na parle na nini ya parlement ya TikTok boyo kaka vraiment bo comprendre bo sentir que mboko tozokende makambo ezo changer eza lisusu ndenge ezalaki te donc 10 ans ya 10 ans passé Angleterre na 10 ans ya lelo na 10 ans oyo tozokende après toyebi te soki eza ndeni
donc yango wana to milengela déjà mama o luka mwa musala na yo ata ya 2h ata ya 3h nayebi ke bamama surtout bamama eza pasi heure oza na mwana oza na bana eza vraiment pasi mais soki biso baoyo toza na bana misato tosala yango yo moto oza na mwana moko mpe okoki kosala yango donc eza kaka mpona bien na yo moko mpo aide yo mpe vraiment mpo babénéfice oyo liboso ezalaki ke so oboti bana nyonso baofuta bango mais soki ekomi obotika bana mibale baofuta ya 3e baofuta te donc yango wana zala mayele vraiment nzambe apambola bino bosabone bino bato na bosabone te tomonani à la prochaine merci.